nalamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka nalamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka qui cherche trouve. Bonjour, bonsoir, ma fidèle internaute. La gloire, beaucoup la vie en couleur. Na pesibino bonjour, bonsoir, ma bino na bisikana so bozali. Bato nyonso ba messala ko landa gloire, beaucoup la vie en couleur. Na pesibino mbote na bisikana nyonso bozali. Na messala ko lobatango nyonso bo s'abonner massivement na Ereka Info TV. Ereka la bino de la bino d'information. Nyonso o epatama na Ereka Info TV te tokundola. D'abord s'abonner massivement à Ereka Info TV. Naibi R Oyo, Arlette Matsongani, moi si Léon manager depuis Paris, Azola da match na TV. Naibi R Azola da ngala batne nyonso. Donc on a fait bino mbote bino na bisika bozali. Ndeka micro ya Ereka Info mais ça ko tambola, tango nyonso kiti peli boso ya stade, ndete ko tala ndenge match so beta malolenge nini. Batu bazoza ex-ke match yango eza vraiment na mouvement to ndenge nini po batebele babakela match oyo bokonza mboka kozala te mais toyei na kati ya stade tomoni président de la république Fati Beton aza na kati ya match nde ntango nyonso amesala kokota na stade alinga kotika bajoueur na ye bango moko te président de la république Fati Beton babi Beton toujours aza na kati ya stade ozolanda match na minute oyo déjà na kati ya stade eza ya koyinda donc eza 1-0 donc partout bato baza donc stade etondi bato bazotambola donc bato nyonso bana bavarese ndenge aglo ya mbuku la fille en couleur na bilelo elikama mabele bakoko talaka lelo mabele nde ezobeta babi RDC nde makambo lelo na bela fille en couleur te lelo nalati lelo te na bela lelo nde nalati elamba RDC taka mwana mboka ntango mwana Congo tozaka na kati ya stade donc libanda stade otala ndenge match ezali en tout cas match eza bien donc match eza mabien babi lelo RDC abetaka 2-1 dans lelo match eza 2-1 dans Maroc babi tobeta ngo awa kobima libanda toke na Maroc tonika bango sur 3-1 donc en tout cas bino nyonso bisika bozalaki bato bomesa kolanda la fin en couleur bomeka mpe kolanda match lolenge ezokendela bongo bokotosonga nsima botala na match botala na boka mpe basupporter lolenge mpe balobaki na micro ya Ereka Info TV po tosala libanda stade biso tokoma tozwa bainformation sur place tovandaka te tozwa na bayoutube batoyiba oto wapi oto tozwa information motu atindela biso te micro ya Ereka Info ekitaka sur place élargi ntinga caméra room ya malonga aya kitaka sur place tozalaka sur le terrain amesa kotama na journaliste na eglo ya mbuku la fille en couleur tokitaka sur place sur le terrain nde tozwaka l'information donc biso bilili nde mtelobaka tozwa ya bato te mpo toyibaka te mpo biso mo papa na biso akotaka biso pasteur Mardoche Malukanga aya mosala nzambe asolo babi pasteur oyo nzambe akonfirma oyo nzambe andima pasteur Mardoche Malukanga na mesolo babenga ye nde bos babitalaka ndenge esala Ereka Info TV nde makambo bosabone massivement na Ereka Info TV bokondoso ba news ya bien toi bongo na libanda stade omoni bino moko nde totelemi toyaki awa toyina babillet tosomba babillet mais place atia lokolo na stade eza te donc yango tomoni malgré bolima mboka totemika libanda tolanda yango kaka na banligne boye tosepeli makasi mpe tomoni présence ya mokonzi ya mboka Fati Beton aumela vraiment na promesse apesa bajoueur aréalise yango tomoni vraiment aza kati epuis bajoueur baza satisfait na nini oyo bapromese apesa bango tozelaka baresultat pene vimba lisusu kuna epesala biso susu isengo en tout cas tozala tozozelaka topesela lisusu tozoganye déjà tomene 1-0 déjà Maroc azwa ngok donc tozala tozela bazwaka 3 Caméra magazine Ereka ekitaki bongo na nzela kotala depuis tongo. En tout cas ba maman ba papa très motivé pona match oyo ya RDC Maroc. Botala ba maman ndenge nini bazalaki na esengo. Maman. Bote papa. Tomoni bino ba teni ya Léopard awa esengo ni bosana ngo. Papa tolati elamba mboka na biso oyo ezo représenter Congo démocratique. Donc nde toza wana na kati ya République démocratique du Congo awa lelo toza lesengo kosakana te. Ko match wana tosi toganyaki yango depuis.
tosi tokanyaki yango bamata bakita mbula ebeta te kongo toza na esengo ya kosakana te koyebi to eza sanza bamama lokola eza sanza bamama biso topolaka te ekila mwasi aza benediction lokola toza mwasi azaka benediction mpona match biso tozi te don tokopola te kopole mpa na biso eza ekila match ebandaka te ebandi babar baterrasse ezalaki ya kotonda ndenge bozomona toza na 7e rue na sa nzete bino mobotala ndenge bato batondi kasi ntango totie bia liboso esengo ezalaki mais mipelnati mawa ekoti baye kozongisa bimoko en tout cas kimia ekotaki lokola na misa sina suka na yango un but partout en tout cas moi mitema wa congolais evandi ngo tokosenga kaka na ba léopard ete ya solo batia ba effort makasi pourtant toke na Maroc en tout cas toyeba kozala qualifié pour la coupe du monde oyo biso tolobi qui cherche trouve Ereka alamuki na tongo nalingi na yoka basamwa mboka alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka samwa mboka qui cherche trouve alamuki na tongo nalingi na yoka basamwa mboka alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala. En tout cas, tout se décourager, match qui est 1-1. En tout cas, retour ezali, tout se décourager, donc les Congolais tout motivé kaka ba joueur na biso, tous à la tour na Maroc, to ke 1-1 nini M-Soukuna na Maroc, ba ko gagner biso te to bangate. Ezaba les balles betama na makolo, ba réel tout ba kutana na kati ya terrain, bino boyebite, bino bo mesala ka koloba te. To zela ke na Maroc e ba ko beta, peut-être peut ko kuma pe puna to CP5 ezala na ngwa. Ezabale, ezate que so atuke 1-1 ndekuna ba organiser biso ezala ngobongo te. Donc bo se décourager te bino nyonso to motiver ka ba joueur ezala moi bien. Tala ka mboka likamo mabele. Donc mboka na biso vraiment congolais linga Congo na yo zape na bolingo pe ya mboka na yo. Ezate que so za na poto de RDC ndoko mo ya roté. So za congolais za ka congolais. Donc ezate que so voyageur qui ont changé nationalité de l'obike au longo congolais te makila nezali. Wa e mboka na yo. Donc to se décourager te to motiver ka ba joueur tebike et simba kuna to komi na biso na suka po to zoni kaka sikoyo match moyete miyibi moyete bazalaki wana likambo za ko yo kama ba yibi vo même marocain moko téléphone en tout cas l'état na biso vraiment a luka solution pour na ba miyibi o acha vraiment sécurité na stade so ki match vraiment zo beta faut sécurité malonga ezalaka vraiment en tout cas nga pe bloko ya buku na komi na suka tikati na profiter na pesi mbote na na Igembembo bisiko zali na pesi mbote na na Mama Rachel Malukanga bisiko zali na pesi mbote na na bandeko nyonso misala ko tala nga gloire ya buku la fille en couleur na pesi mbote na na Pacheli Kandaka grave depuis Paris na pesi bino so mbote tikete kimia na Nzambe ezana mabota na bino nyonso. Information et assure